Et lelo jemima ibele toza wapi. Moi nana koza moi na 7 mois. Ni chombe. Jamais. Et puis 2 kg 500. Jamais na boyango. Muto ko sepela maba muto ate. Mais to bossa na internet. Le côté makasi et puis les églises eza catholique oh bande ko bwa bolingo to sambela ba kufi bwa biso ti la Chine bana membre ba mama autorité na respecta bino makasi to yebani boyebi ke papa veri aza vrai na biso pardon botika la baronne a déchaîné s'il vous plaît comme ko pexa tika pour parce que ndeko na biso azo futa kaka oyo yemoko alona ki yango azo buka yaya biso tutu wana bane muto ko ndima ba finga mwana kizenga ate neti ngabo ko finga mwana ngo weni kizengi webi paso esala ngana mutema kana bonera na bandal et puis awa akenda kina zemite zeme se bima ki debite so atie mwana wapi akeka kuna na bonheur po ba soigner bika ningi zala mo si soka sali soka bimisi o comprendre o moni na sala ngoto so mo sa bimisi o comprendre lelo batu ba yeba ke to na 2020 nzamba zo sala ratissage o misa batu nyonso mabe to moina ba pasteur zo ki na ba chroniqueuse malembe po o déjà il faut éteindre qu'on a biso mamimili po o eza mama minene tumbaka déjà ba biso to ebi de cimetière bato mbongo eza nécropole chemin de paradis ou bien chemin de paradis to yebité soki azana numéro combien yango mona ko kende na ba bureau nécropole na tuna basa liste so ba kundi mwana moko bébé po so ba kundi wana te alega na télévision senga pardon ba tout à leza pour na cimetière ya Kitambo sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bile la confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble Sida Bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria, et bien en bonne condition télévisuelle à vous tous ceux qui nous suivez de partout. Voilà, comme vous le savez très bien que non, un de vos messages sur ce plateau, je vais m'entretenir avec Zinikou, mi papa Veri, hein, donc autorité info télévision et donc tout me et puis na makambo tout le monde ya internet oyo ya mwana mama Emily o bato ba konko benga tout ba appelle bato ya ba Togo ya ba Rwanda ya ntété ba appelle wala ba kolo mwana ou bien ndenge ni to so lango skona zini tout me capé ko débattre par rapport à tout ça. Merci beaucoup na Los ma caméra, merci dans ça les montage mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Balobi Willy m'a vu le coffre fort beau follow depuis Dallas. Balobi est le sponsor officiel Kobanda Lelo. Boyoka kombo bien. Sinya oninga la mwandam. Ya Paul Venture Mafouila, babi sponsor officiel Congo Victoria. Voilà donc déjà Yokani et puis Balobi Ado Senga mettre sengi depuis la Suisse, mbala 1m95. Papa na Rossetti di Sengo Moka depuis Luanda, maman Yvette Mbia la japonaise, ma maman chérie la dame de cœur et mamie Daye depuis l'Anvers. Sini Kumbaya Kanaye, il a dit ma bibi Mokona Mombe na Paris donc la première c'est moi. J'ai eu ma idée, les gros bébés de la poste congolaise, appelez-moi la femme du patron, appelez-moi maman bilengi, benga, ba communiste, maman Gounagu, tout cela quoi, le temps zini kumbi ayaka, parce qu'on a dit que téléphone est collé là, n'a habité, très bien habillé, zolanga zini ko, atiki toko. Baby, chérie, ça va? Chérie, n'a grippe mon cœur. Mais mon bête, mon biaboza l'axo. Te yemo ça signe ndo lingi mais ngala beta ta liboko ndongo lingi bongo
Voilà, donc un beau Nicolo, soit PC Bongo, Ozuka, attendez. Ouais, ça va. Merci beaucoup, na internet tout bolinga aviso. Donc, merci beaucoup, na Jemima Ibele, donc charge. Et merci beaucoup, na Paul Ventour et ma fouille là, je reconfirme avec Fox. Mon général Gabi Katumbai, balobi bolingo, lingua la bolingo bundes, ya maman Claudine Katumbai, ba combattant bazana posa falia beta na poto. Mon général Gabi Katumbai. Merci beaucoup. Na Acacia Pambo, je reconfirme avec Fox, Acacia Pambo na Canada, je te salue, de gros bisous à toi et merci beaucoup na Nana Kellogg's. Donc na Londres, surtout autant à Bassa qui toko so ba 10, Nana Rosa deuxième. Nana Kellogg's. Comme ça ma bé. Na biso mo solo ko ça ba jeter. Beta na Facebook Nana Kellogg's pour comprendre. Ah moi ma vondo, moi mi suminene, moi c'est qui to square pembe. Ya roi mundele, Nana Kellogg's. Merci beaucoup na maman Eugénie Kasai. Tobo sanité yana ngamoko Love Candle, vrai chéri na émission non Love Candle et merci encore une fois na Maïsa de Breda mutu di moi mutu di Caire. Et suika wana. Ya Blaise Nteka le boga de Struga ba tunsu na boire ba monter. Voilà donc comme Cabo 2020 katakata et bon. Pardon Badi. Karine Lelo, je te salue. Wana la confiance du chef. Place confiance na ngela la Karine Lelo. Je te salue. Tout va bien. Tout solo la bien, tout va bien. Donc on a une connexion pour appel au vibraire. Voilà donc c'est Nikumbi. Tala le lobe info télévision TV. Autorité info télévision. Et ça a plaisir de bazo s'abonner. 4 jours ya pamba. Mais on a pas abonné belé. Donc félicitations pour s'abonner. Bon désabonner na ba chaîne nyonso nga na sala. Ba chaîne nyonso nga na sala nazo ba bo désabonner boya ko s'abonner pa na nga moko. Tous les chaînes nga na sala bo désabonner boya s'abonner. Te mabe ozolinga baninga kuna ko ba chômeur ba futa mate yondo vutoka ba mbongo futa maka. Obi na matumboliti. Yo ka ba bo désabonner na Shelvi télévision ba bo désabonner pa Nicolas ba bo désabonner na Congo te. Ezaka ninga tumbola te. Bo désabonner bo s'abonner pa na nga. Autorité info télévision. Autorité ngona na PC Karine Mokonzi Kombo. Et boti titre featuring Yena Kofi Olomide et boti lisusu ba maman autorité maman Nana Mokonzi maman na biso Kabibi Mwamba Barbarita Mukulu Keliane maman Belgique de Yaya 2 maman Belgique de Yaya 2 merci beaucoup maman na 300 €. Moi bat bazo sunga ba lebi ke na salika city le ba yibi caméra yo mo yebi pe mutu atelinga caméra mabe ya ki mu yibi yo mo po yebi to tanga pe komoni bat ba regretter to sambuté to sambusé tande ko na biso donc le roi ba gi futa mais bino le roi bona ba caméra bo sunga. Voilà donc merci beaucoup Zini Kumbi ezaka makam oyo to mona on internet biso to mona ki mama milina ba zemi na matanga pulu na zemi na ye conférence de presse na zemi na ye ba live na zemi ala tondolo zemi. Mais tout le monde a mon internet boyé, tout le monde moi la mot affiché, rip ma fille point bon attends nga comme parce que tu comme moi na pas comme star. Ya attends nga komboté. Yo to mono mona zemi na ba kamutu wana ya mwana. Pona yo, est ça vrai? Bizarre histoire moko bien fondée. Merci beaucoup pour la question. Nabi qui va te belé banos et la réaction papa vérifier parce que nanos et l'autorité morale mami de YouTube Karine Mokonzi. Asala ba live na yoka ye et puis na yoka pe batu na yoka pe ba propos na bango na okipe kimbirikiti kuntubiriki na okipe be émission sali tozonga na 2019. Moi na Marc House ba kunde na cimetière ba pauvre Kitambo. Papa Karine mikwezo pola e bana sele o bakisengi wana ba dire na ye to silisi wana te lo repesanga pasi ya kolobake mama na Karine Mokonzi abota Karine na Lucifer super me wana o ekote pa ya mama na biso eza Lucifer mutacha yango non na yoka pasi moko na motema na bi non bandoki bali elongwe wana te 2020 il faut to bota voyez déjà ba sente ya za déjà na zemi 2020 il faut to bota a pesi défi tembe koto mususu yekuta simbi da zemi bongo Karine mutazwara ba zemi te nana ebisi no Karine azwara ba zemi te bolika to ba vérité musu na télévision vous comprenez et lelo Jemima Ibele toza wapi mwana na koza mwana 7 mois ni chombe jamais et puis 2 kg 500 jamais na boyango mwana wana za mwana ya 7 mois te bisons to kola na ba Kinshasa oyo
bato bana poto bayebi tozali yemo babwaki mwana moko kuna ba série wana bokende boye botali ba mama ba mwana goza mwana ba 7 mois bomona mwana moko boye akoli na nupena bien te vous comprenez mais soko tali mwana wana ba tina photo si réellement ils a pina mwana wana non c'est faux gémiment mutako sepela maba muto ate mais to bossa na internet le côté makasi et puis les églises ils a catholique oh bande ko ba bolingo to sambela ba kufi bwa biso ti aweza au pied gauche ba ino na droite et puis la Chine bana membre ba mama autorité na respecta bino makasi to yebani boyebi ke papa veri aza vrai na biso pardon botika la baronne a déchaîné s'il vous plaît comme ko peksa tika pour la Jemima to sala awawa centimètre abimisa ba audio Myriam 21h point aloba marambo awa toke marambo belé bimi Karine kaka bec aloba raté et lelo Karine aloba bo pegisa non té la baronne toyebi ke maman Charlotte abengaki alobe o dosé mais o dosé na yo moyebi tindika tiakali yaya parce que ndeko na biso azo futa kaka oyo ye moko alona ki yango azo buka yaya biso tutu wana bane muto ko ndima ba finga mwana kizenga ate neti ngabo finga mwana ngo weni kizengi obi passe o esala ngana mutema obi passe to bo ba pour ba tumsuna ba commentaire 9 mois yobi passe ko bomba mwana 9 mois bongo ya yebaka passe ya 9 mois ya mama ya bana ya sele yo kuna kutuma passa puis mi balé ayebaka pasi wana ayelelo no momo yokele pasi non azo seme kaka oyo ye moko mais ko na ba dire pe ya Kuntubiri o comme il serait porter parole na ye o alobi que no ba tambola kina ba plutôt belé abota na bonheur ayo za na bonheur na bandal et puis awa akenda kina zemité oh zeme se bima ki devite soit mwana wapi akeka kuna na bonheur pour ba soigner bika ningi zalaka moi si sora sali sora bimisi vous comprenez on est dans sala ngoto so moi ça bimisi vous comprenez so moi ça bimisi ali ne et ya osala ke ba soigner yo banini ba yaya moi na za 7 mois on a prématuré na ba grippe ne na bo na grippe mais na ndimi na bima sala émission pour ba benga to papa vero makambo zo mona oneni Jemima to abatu wana mona zela non 2 kg 500 te zela non et puis moi on peut pembe moi on no kodasa loba de na kata libumu mundo apesa bizu on a une photo ma Drake lo mimi selanga non ninyo ba benga ngo nini luminosité bongi selanga ngo po ekiti makasi luka place mo lumière ezate au salango ozo comprendre mwana wana za mwana ya neto mwana balakisi biso fona luka mama na bango au milieu de autres bapele autres ba Togo ba benga be parce que mwana wana nde siko lo rezo pesa nga kanda tala biso so mama milite akende boye photo azonga boye vidéo asala boye vidéo mama milipe na boti mwana kufi amema eta kangela photo ananga yo so moni photo memi mwana ya te mwana place mususu rip ye moko pe avani place mususu avec tom so fina photo Kuntubiri avant liboso ta mutu munene et puis le repenga kanda Kuntubiri asali mission na Saratola azoki otia titre o Karine mokonzi mutabomi mwana ya mama Emily kuma beza po e baba esala ke ba vie kota baba afuta ba cameraman respecter invité nete APC Valère te yo mbi Saratola otia titre Karine mokonzi tala ba invité boye invité tala niveau ba sambusi yo ole ba tia kombo no ba bika so ba tia kombo no o tala mate tika ba tia kombo ya initiatrice ba tia kombo ya la baronne maman autorité ya on ba tia kombo ya Karine vous comprenez ya on migolo a profiter bina ça la émission trop pour que moi ba nini kota mais ndeko na biso moi celui qui na moni na matanga pululu na musika alata robe mo ya vert ya blé na oka na morgue na bi mais fille ozana zemi ke da ba 6 mois ba 7 mois akumana ndakuté na moni na répétition fallait au sala ba live na bi na isi ba to fane na repa fane na bi fille wana zana zema munene bato na mo wa utemi kilo o sinia solo ye wana zana boye ba répétition boyendeni okomona eboye akende we mabe mwana za muto yo ba proté on dirait ça ina posa mwana na été siko makamso za ba nungu na par rapport à papa nda mwana yo ki de ko parce que yo rezo kamusanga koma yo kufeli mwana na yo fo famille ezali ba papa bazali ba mama bazali na pese ba mama ba bota embote po biso finga ba parenté
Comment yo mwana na yo mwana no akufi mais okosa matanga pas patron nga boye ni na ndosa na Shelfi télévision mwana na nga bon to souhaiter te mwana na nga kufi na zwa matanga na ko sa pa ba chez la vita na ndeni ba parents na baza ana mbeka zali Faustin zali temsu ndaku neza mukie batusu boya ba mwanda kute biso to koma ko futela mais ba parents na biso baza toujours ba mapangu na bango to mema matanga kuna famille ye ata na mbavu pa la ba na mbavu famille ye pour ba revenir mon afeneki ba ba na ko feneki moi liboso famille ye ko to pe boye bo sangani a boleli mwana ozo comprendre mutu mo se pena malheur mutu ate mais to solo ba par rapport au internet ozo comprendre internet na église vérité o bande ko ba bolingo karine mokonzi wana ndeko na yo tika koza te catholique te batu ba bosana telo yo seconde ya bon mwana ngasa na mok basi ba kune ponga biso ba boti mwana mukia kufi batumba kai déjà ba kune biso to ebi de cimetière ba tombongo za nécropole chemin de paradis ou bien chemin de paradis to yebité soki azana numéro combien yango mona ko kende na neko na ba bureau nécropole na tuna basa liste so ba kundi mwana moko bébé po so ba kundi wana te alega na télévision senga pardon ba tout à leza pour na cimetière ya Kitambo. Oh, tout ça, la fout à ma maman, ni na boy. Ni na maman, Karine, mon connaît les gars na télévision a changé ma loba. Bah, on fait ma vidéo. Bah, on fait ma vidéo, tu sais que ngamu tu n'angé baby. Olobi maman. T'es maman Eliane, c'est ma yona Moïse Mbi, bah bon ça déjà. Vous comprenez? Pour maman tu ne sais maman Eliane, hein? Il y a un tour yebisi hein? Vous comprenez, Jemima? Lelo batuba yé ba que toi en 2020 nzamba zo sala ratissage au misa batu nyonso mabe to moina ba pasteur zo kina ba chroniqueuse malembe pour o déjà il faut été ande qu'on a biso mamemeli pour o ezama mwa minene o ezama mwa mikete Jemima pour créer biso ko kosa mwana moko boye le kuta makasi ozui mwana et puis maman na mwana na mukolo ba ka mwana na kota déjà internet baba ka kufa procès muso e bandi wana ah bo tele longa mwana mo te kufa alala epongite yepe na liwa mwana bomoya la neme pongi bakangi nde photo nga na yebi mama Emily bien soko azalaki mwana na ye vrai avanda ne pena bo asimi ma ya misu yaya totika ko tozala deuxième solution lika pa na bango wana te attitude normal eloko yate tokoki ofilme toko tambola tokoki ofilme te kobota mwana kovuzana na mwana 9 mwana libumuso akufi fo omona attitude ya mama mama mwana kufi yake na base kuna bango ali kwanga na likaya nzala te okombo et puis oko publier mwana note nouveau né ngane na boye to souhaiter te ndeko na mo bakufeli mwana le na zi nouveau né on a publier kutu na kotindela ka ba famille na police tala mwana ku yeba botama ke makufi boye bat ba yokata na lisolo yo bimisi mwana na internet et puis mwana obimisi ya yote américaine perdu au Brésil. On est ça, mais habitué tout le monde en français va battre en mingi. Tout le monde catastrophe. Tout le monde. Vous comprenez? Donc pour moi un peu et moi genre. Tu as dit que non Ken Pierre na ça biso analyse pe. OK Karine boy. Si Ken na le bater. Obi Ken na le bater pour ani. Ah petit wana besoin simbite. Ah yazo mwana munene bongo ata. Nouveau na dara bongo ah. Ya on semaine on va pour na vaser. Ken a lobité. Et puis Ken a lobité pour anini. Aibi dia ya kabala mabe. Pour ceux qui a bien de konanga. To ngomona penda ba Ken pia na ba na hôpital. Ba France te mai ba ye na hôpital. Nde ba sali cercle ya muketo moni ba chepe mwana ba ke kokunda. C'est comme ça se passe. Mais où est ça rip. Et puis on a courage pour comme internet et a mutema makasi nga na kokana ngati mwana nga ya mwana mais tout monde peut côté kuna Pamela Chekola a sali analyse abani ko pupola Karine donc Karine ce côté Karine abani ko rappeler que na pesa $200 na metanga mama abino donc c'est 180 € na ngai yo na bokolo yango mo so ko Karine mabe po azong se batnos tout makambo ya sala bolamu asala azong sel bango po trop bana banda ko finga lobate lo mona sepel na Karine félicitations la baronne place lo ko siewana izamwa pasi balakisaka ba canapé balakisa ba salon ndako na mo ba na poto ba garde-robe balakisi so balakisi nde tokotanga bakomba bato yo tanyona ero to pie makambo ta yo mo ero ta eni 13h siko eni 13h montre ekufite ça te c'est ça te bande quand même à 13h est-ce que tu veux à 14h mais quand même 14h hein montre baby vous comprenez donc nga ko tourner au je m'en fous
babanda ko finga na ba commentaire depuis 1900 wolo lelo Mais puis nous peut c'était mbile télé partout hein baba zini ko télé la yo mungolo télé nga akufa normal bo yate bo sekanga ko nga seka ba tuté o eza ko seka te o tozo rappeler tozo ça la rétrospective yene nga za na pour le moment face à la rétrospective à vina yi ayeba ngani na boye nga mamemeli nga boye na finga bana basele yo ta lelo nzamba permettre nyonso to ça na mokilo nzamba ndenge ta permettre ngo nzamba nda boye na ye aboy mona souffrir aboy ya simba mwana c'est Dieu ya muta mokilité soko moni et même liwa muta kufi c'est Dieu qui a même si muta ngabo mayo so nzamba permettre ngo tout le monde ba tusu ba beto masati papa makufité parce que nzamba permettre kité oh wana za nzambe yé moko le suprême ah non non cette fille je peux pas ya on pesa et mwana yango famille peut même maman na yo o ko fena koko même na vidéo azate maman milata yo moko yebisanga siko bakabal na internet toujours bon na yebité ba bibi ba charge bo ça la contribution matanga bo tiango wa te biso siko yo to ninga to sala gag malgré bino boyi gag na dévoiler gag ngo to ninga to la ta noir to la timane to ti cercle ya mukie face to ti cercle na mukie to lugi mona popi mwa munene to ti na kati bana popi bana mo be na gambela to ti na kati na simio Zini tikolela zini Zini olekana ngo zini Taki na bezo mwana yo nzambe Siko zini elongano mona on dit ton chat ton chat oui elonga mona za ton chat botate alors zima hey bébé on dit que bino ba sanga ba na nute lizanga nute yango mona Yvette Kalobo passer matang Yvette c'est matanga bengenga na Yvette na ya tepo na ya mama mobi na grippe mbule bandi merci beaucoup na ba docteur mbula yako beta bepé le kalango yo mbula ba to ça l'émission to combien là 19 voilà donc comme on que non et ambula mapamboli ko la seke makam to loba o eza vérité makam o to lobi eza solo ke mame mili asali biso moi j'ai moro boy j'ai moro kizengi j'ai moro pena boy to comme sur la souka baba ça pleuvina hein donc il pleuvine ici à Kinshasa toto chité na biso wana cameraman Neymar de la presse abenga bi funa loba ya mo na zoke na Neymar to sali biso donc bana poto tozo signaler bino que toza na day ya munene oyo to perdre mwana na biso ya presse bébé na biso mais comment mona una tinga na tanga komote o nyonso alona ki yango azobuka donc bat botika biso Karine Kimia botika so Karine Kimia o ne fouté ya e sora zongeli sumu noko na télévision c'est kaneka ndoki o il faut te parce que ko bungisa mwana ya lipa na nguba te mwana leki immeuble mwana leki mituka ozo comprendre ah mbule bandi voilà merci mbule bandi sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tozana number 1 mukonja bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta yabino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Obolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na ndenga indusa Victoria certa amen tiki